Bonjour, bonsoir, na bande konabiso nyonso de partout. Na eto solo la vite fait lisusu. Pour la deuxième partie, ya maladie oyo et yeli biso. Dans une pas mal de retours de guérison et puis ya ba docteur ya minene ya Kinshasa ba bengi ngai. Pour nous encourager, nous féliciter et nous bénir. Merci na bango nyonso aussi. Ndeko. Deuxième méthode. Pour nous ndeko oyo eyeli na nute. Ou bien azo bandango sika. Ou bien azo mona neti elinge bandaye. Ndeko. Kokende musika te. Kokende hospitalité. Tozo loba bien. Tozo insister. Zwa feuille de nim wana kaka oyo na lobaki. Soki okoka koyeba ngote obeti na Google feuille comme et alaka écrit F E U I L L E espace N comme nana E comme équipe ote M comme maman. Cliquez, tu le verras affiché écrit. Ozuli biso feuille ka wana. Quelques feuilles. Osali ndenge tosala kati ya bulukutu. Ti ya sinda. Comme thé menthe. Comme on le fait. Comme ça. Donc ozulinga mwa mai ote na mwa sani ote makasa wana do ba feuille wana na kati. Ozuilinga lituka ou soit réchaud otier. Ndekolanga otiango na réchaud etoki ndenge kotoka bongo. Okitisi ngwa ata après 15 minutes. Okitisi ozuilinga sikoyo citron. Okati yango en 2 morceaux. Ozuilinga morceau moko ofini. Ebimisi jinions tu wana ofini yango na nzungu wana oyo euti na moto. Na sani wana oyo euti na moto. Na makasa wana kana kati bongo. Ofini ji wana. Ozuilinga miel. Miel, nalobi bien miel original. Yanzoi. Mususu te. Ozui lutu a soupe. Lutu yo e alaka ke ozolia omele la soupe. Lutu wana. Cuillère wana, cuillère. Ozui linga mesure ya miel ya cuillère wana. Otie na moi vert. Ozui mai siko oyo eute na réchaud et ana feuille de nim na citron o baloli na verre wana o sali solution neti mutu azomela te o bando mela na yo, mais ce n'est que une fois par jour, pas plus. Et après on va voir la suite. Soki obe la maladie wana ou bien soki et au vanda na nzoto na yo. To sala bongo pona ko se protéger. To partager message sunga bandeko. Nazui pas mal de retours ya ba médecin minene ya Congo pe na bandeko mususu oyo déjà babiki. Merci na ba o nyons tu bazo partager.